qui kolela ba maman représentante il y a mouvement citoyen les Congolais debout à Norvège ngai molandi na ye pona ko représenter ba papa nyoso ba maman oyo nyoso za la Norvège oyo za la Suède na Finlande na Danemark bo benga baneko na biso kuna na Congo biso nde mtopesa kambongo biso nde tosalisa ka bango na tango apasi bayoka ka biso ekoki awa tozali awa totelemi bomoni na ba mama ba papa totelemi boy na malili pona koloba te ekoki toyebisi binoki na nzele ya molandi na biso na kombo ya papa syndicat dokolo alobi na biso ete partout tozali totelema po ete pasi eleki kolela ya peuple congolais ekoki opération trompette boyebi prophétisation en trompette ndenge buka kimira Jericho ezali spirituel bobeta manzanza bobeta mikololo chaque samedi botelema elonga ezali pasi na biso ekosila tozana elikia totelema tobunda pona dignité na biso